en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon, début de semaine, en botte à la merci pour vous aider. Vous savez, télévision, la vidéo pour la colonne d'info, la journal, il y a peuple pour la peuple, tout fond la journal pour l'ensemble que République démocratique du Congo est récolté succès à Makassi diplomatique na kuna na Addis Abeba na Éthiopie na sommet Oyo et seulement qui week-end l'équipe pour la République démocratique du Congo. Voilà na détail et longo na hérité mapindemi. Ezali victoire moko diplomatique ya kitoko pe reconnaissance na compétence congolaise na échelle mondiale. Dr Jean Kasseya azui tête ya CDC ou ezali bongo centre africain pour la surveillance et la prévention de maladies. Na vote moko ya ba chef d'État, candidat ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azalaki préféré na concurrent ya guinéen. Ezalaki ezali épilogue ya longue bataille diplomatique secrète oyo ememamaki pendant 6 mois et pas ya président Félix Tshisekedi. Dr Jean Kasseya azana 53 ans a franchi succès ya ba étape nyonso na sélection professionnelle ya 180 candidats na départ P2 candidatures na phase finale. Dr Jean Kasseya a remplacé na poste oyo camerounais Kengasong. CDC ezali plus grande organisation sanitaire ya Afrique eza basée kuna na Addis Abeba, ezali très actif na lutter contre pandémie ya COVID-19 na Afrique. Na vote oyo République démocratique du Congo et wuti ko signer grande victoire diplomatique na ko arrachaka poste oyo ezali plus grande fonction permanente après passage ya Gérard Kamanda comme secrétaire général ya défense Oya na 1970. Ezali preuve que République démocratique du Congo a joué place naye na kati ya institution oyo et pas yuapi azalaki exclu na droit de vote. Na masolo ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso azalaki accompagné na premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata bango basalaki visite ya compassion week-end et l'équipe kuna na ambassade ya Turquie suite ya séisme au et les Kanaka. Héritier Mapindemi une fois de plus ce reportage. Bienvenue à l'ambassade de Turquie, nous sommes très honorés de votre présence. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso accompagné na premier vice-président André Mbata bakenda kibongo na visite ya compassion na ambassade ya Turquie. Après échange, l'ambassadeur numéro 1 ya Parlement congolais a s'exprimé qui na terme boye. Toye compatir au nom ya Parlement congolais na ambassadeur ya Turquie après ba malheur oyo euti ko kome la Turquie na séisme oyo esala ki ba mort ebele. Toye pe koyebisa ambassadeur que représentation nationale ya République démocratique du Congo eza au cœur ya peuple turc. Pe institution nango tozali ko prier po na bango po makambo nyonso elekala malamu ba épreuve oyo euti kokomela bino. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tommy Mwaba Kazadi a Zouaki Maloba la conférence à haut niveau sur éducation et seulement qui na Genève capitale ya Suisse pour la plaider en faveur il y a financement il y a projet il y a ba élèves au bas victimes de ba conflit na ba guerre et agression pour la Rwanda. Stéphane Skande Nadina Sona ba précision. Ezalaki
liboso ya communauté éducationnelle mondiale oyo basanganaki kuna na Genève na Suisse nde ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique professeur Tony Mwaba Kazadi a présentaki na monde évolution ya sous-secteur ya EPST ndenge ezui amélioration makasi depuis chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa pouvoir na mboka kutu na RDC Mobimba bakoma kotala ye lokola gardien ya gratuité elobaki Tony Mwaba liboso ya baconférencier oyo azwaki ton ya koremercier bapartenaire wapi epai atangaki ECW pour na déploiement na ba province ya Tanganyika, Ituri, pe Kasai Central na cadre ya programme pluriannuel ya résilience na intention ya ba élèves na situation d'urgence pe ya crise patron ya EPST a rappelaki 3 axes ya système éducatif congolais ezali bongo accès, qualité pe gouvernance. Ministre Tony Mwaba a présenté na communauté éducationnelle mondiale ba acquis ya gratuité enseignement primaire acte majeur oyo azala posé et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sens ya 040 DD oyo ezali consacré na accès na éducation pour na bato nyonso na résultat ya 6 millions ya bana oyo bazongeli nzela ya kelasi avant à présenter ba difficulté oyo ba élève ya partie est bazali kokuta na yango. Tony Mwaba asenga kinandu na communauté internationale ba briser silence pour na situation sécuritaire ya est oyo Rwanda bazali kosasa atalisaki assistance que plus de 800 écoles ezala touché na agression ya Rwanda na nzela ya ba M23 bakoma kutu ko utiliser ba ban lokola babwa na bango ya chauffage. Talati na ministre Tony Mwaba apesaki ba merci na kombo ya ba élève nyonso oyo bazali kolikia na ba perspective ya éducation ba remerciaki ECW pe ba partenaire pour na mobilisation ba moyen oyo ekozala expression ya programme oyo. Je vous remercie et au nom du gouvernement congolais également, je vous adresse tous nos remerciements. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos remarques. Merci. Rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, c'est Namoutousé, Mwalamboka Paul Moindo Azo, c'est na Nord qui veut pas wapi à ça qui lancement et à 3e ère opérationnelle. Stéphane Skande a fait une précision. Ezalaki liboso ya ba autorité administrative pe militaire locale ba membre ya société civile na diversité na bango nyonso ba yaki ko assister na circonstance. Rapporteur adjoint ya CENI a exprimaki détermination ya CENI pona ko respecter calendrier oyo ba randaki public atalisaki bango ke CENI akofungola 1004 centres ya inscription na province ya Nord Kivu pe bako prendre compte ya ba déplacé interne oyo bazali na kati ya ba camp ya ba déplacé atangaki Ruchuru, Masisi pe Beni territoire. Maire ya ville a insistaki pona kolobake balingi komona kaka ba congolais na inscription oyo ndenge ba disposition ya ba loi ya mboka ezali kotalisa. Ba membre ya bureau ya CENI mosusu bakendaki na EP1 Kibumba pona ko assister na enrôlement ya ba déplacé ya Niragongo oyo bazali ko kima bazali bongo na camp ya Kanyarushima na environ 7 km na ligne ya front kutu kaka na cérémonie oyo moko ya ba requérante atalisaki esengo na ye na ndenge azwaki carte de lecteur na ye ya sika pe asengi na baninga balanda exemple na ye. Ezali kosalema lelo le 16 bakomi na 3e ère pe ya suka basengi na moto nyonso oyo azali congolais azwa carte de lecteur na ye ya sika pona kolengela carte mosusu ya identité. Tobeta bongo baselo mosusu Prince Kangila
Kawela, cadre ya Palua, sala qui donne, il y a plus de 250 mètres, il y a câble électrique, kuna na population, il y a mikondo na route nzoko. Bango ba umela kitango amolai na molili population atonda kina esengo. Michael Bristo Toazaki wana compte infungala. Yeyo, l'homme fort ya Tchangu, mikolo na mikolo, azali ko confirmer pe ko renforcer leadership na ye na coin o ya ville province ya Kinshasa. Prince Kangila Kawela bakisele la nouvelle énergie akitaki weekend eleki awa na mikondo tozali na route nzoko. Population aboyaki kotika leader na bango ye moko l'homme fort ya Tchangu Prince Kangila atambolaki makolo kota occasion pona mwana Tchangu ya solo amona modèle nzela bebi na ndenga osakana te cri d'alarme ya population oyo azolela se nzela ebonga. Nzela zalaki kozoma losako ya population moto ya batu Prince Kangila Kawela azalaki ko communier na population kitoko balela ye na ndenge ya kosakana te. Point de chute ezalaki awa na cabine mbangu wape pai basinga pola mayebo population côté oya sali plus de 2 mois ndenge tozolo baboye molili courant ezalaka te. La nouvelle énergie Prince Kangila apesaki bango s'il vous plaît 250 mètres ya câble pour courant zonga kitoko boyo kesengo ya population. Ndambo le kubu le kwa monio osa msala kitoko toponika yo na pesi ka nzambe merci na nesa makasi sepeli makasi mingi donc o azafuma yangai azafuma masa na ngai na kati no ye kaka obima ye kaka musu azate ba vraiment les autres wala mabele akobima a profiter d'une occasion pour na kosolola pe koyoka bosenga ya population poye ayoka kape ya salaka. Ah oui, tango bazobenga l'homme fort ya Tchangu moto atia tembete toujours idéologie ya kisalu na ntwala kutuba na nima boye. Coordonnateur et plateforme État des droits Mwanamboka Victor Bosoku a installé ba fédéraux pe ba commune ya district ya Tchangu nyonso elekanaki kuna na Mbinza pijo kuna na commune ya Ngalema Edi Imbani na Dina son reportage. Désormais, équipe Oyo éco-dirigée plateforme État des droits, il y a coordonnateur Victor Bosoku et Kaka, l'homme du Saint-Esprit PNON Yangoyo. Dès dimanche 19 février, et Zalaki somme pour la installation ya ba fédéraux, pe ba communaux ya plateforme Oyo, et pas Iwapi Bazalaki installé, et pas Nayemoko, l'homme du Saint-Esprit Victor Bosoku, Bosimbake, district ya Tchangu, et Kozala dirigé na 7 communaux, Totangi, Masina, Njili, Maluku, Ntsele, Kimbanteke 1, 2, P3, Bangonyoso, Bakozala dirigé et pas fédéral Mokol P adjoint aye. Oyo objectif principal na bango ezali ya ko sensibiliser pe ko porter tout au combo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour mission na bango ezali ko soutenir ba action ya chef de l'État pe ko pesa ye deuxième mandat na ba élection ya décembre 2023. Kozwa na ye maloba coordonnateur ya plateforme État des droits Victor Bosoku a lobike après installation Oyo et commission Koyo tour ya ba action na terrain. To sangani lelo pour na ko installer ba comité na biso na district ya Tchangu, to installer ba fédéraux ainsi que ba communaux. Bon, objectif na biso ezali pour na to pesa lisusu deuxième mandat. Et pas Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Na Oyo Etali école de savoir, Oyo ezalaka dirigé et pas na Moko Victor Bosoku à Lobi Boye. Pour l'école des vainqueurs, toza ko préparer, je crois bien toujours ça la session na mois de mars. École des vainqueurs ezobanda pona bato balingi ba ko participer na école des vainqueurs. Kolakisa bango ndeni bakoki kolonga na ba activité na bango pour na base de succès. Donc banda session ils ont banda na mois de mars
tozo bandango. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAO eza composé na plus de 95% ya ba congolais. Info Lingala journal ya peuple pour la peuple mais ko présenter bino ba cadre peu ba directeur ou baza ko constituer société oyo. Batebele balobaka ke ba congolais devant mbongo bazali capable de manifester banti valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Totala bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse, il faut kozala honnête na caisse, il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye ebele, ba mususu balingi bafuta, ba mususu balingi basala boye, ba mususu bazoloba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse. Parce que so ozana maîtrise te, oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So il faut oza mutema munene te, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse. Okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie. Yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso to bandaki na caisse, mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, mosala ezalaki na C. Ngape na bandoke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozwi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazoya bazwi mbongo. Mais tango tozwi susu formation mususu, professeur mususu, mutu mususu awiti il Maurice. Aye ko lakisa biso Monsieur Laurent, aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela Margot, système échangé. Fret pe eye belé. Ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele. Alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te. Na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. Na religion Bosimbake na ECC 18e communauté ecclésiastique de King West ba célébra qui dimanche 19 février culte moko ya makasi na o babenga kibongo Jésus-Christ seul. Nyonso elekala kibongo na cathédrale du centenaire kuna na commune ya Lingwala. Héritier Mapindemi azaki na compte ya Folingala. Ezalaki ya koinda yenga eleki na cathédrale du centenaire protestante oyo ezwami na commune ya Lingwala wapi pai bandimi ya 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo bautaki na 6 districts ecclésiastiques ya mboka mokonzi Kinshasa. Bango bayaki ebele koyembela pe kobondela kosala action de grâce na libaku ya milulu oyo. Représentation provinciale ya 18e communauté CAC Kinshasa asalisaki Jésus-Christ seul to Yesu kaka na Lingala
yango nde ezalaki thème développé na mateya oyo président représentant légal ya lingomba ya CAC ateyaki na message na ye alobelaki na Luc chapitre 7 verset 11 tina verset 16. Révérend Marcel Bunda avandisaki mateya na ye na sous-thème Yesu Masiya nzambe ya ba impossibilité. Pona yango alobaki ete bandimi esengeli bayeba ba vérité fondamentale misatu pona kosilisa bapasi na bango. Basengeli bongo koyeba ete vi ya mutu nyonso etondi na baproblème. Yesu akotikalaka jamais kozala insensible liboso ya makambo oyo ezali kokomela bato. Pamba te ye azali sauveur pe azali sanctificateur pe guérisseur. Azali bongo mutu azali capable ya kosala nyonso. Représentant provincial ya CAC Kinshasa révérend Philippe Ngoma atalisaki tina ya célébration ya Yesu kaka. Message ezali kaka moko oyo topesi na assistance oyo te korépondre na rendez-vous ya CAC ville province ya Kinshasa ezali koloba Yesu kaka na makambo nyonso Yesu kaka. Lelo oyo CAC Kinshasa etelemi lokola mutu moko oyo kokumisa nzambe oyo kosanjola nzambe oyo kotémoine monene na nzambe koloba ete na bomoi na biso moto mosusu te Yesu kaka. Ngambo na epe président général ya balaiki ya CAC Diacre Claude Mbumba apuyaki thème ya milulu oyo pe aprofitaki na occasion oyo pona koyebisa na bandimi nyonso oyo azwi carte de lecteur amilengela malamu pona maponomi ezali koya. Bosimbake milulu oyo évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu atindaki délégation moko pona koreprésente ye. Sénateur Roger Mwaka, ministre ya droits humains, Fabrice Pouela, président national ya P4, Parti du peuple pour la paix et le progrès, maître Emery Landouma, rectrice professeur Anastasie Massanga ya Université pédagogique nationale, pe ba invité misusu ba répondaki présent na rendez-vous oyo. Totikala kaka na masolo ya religion, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Un des thèmes oyo et que vous avez exploité dans l'église Nouvelle-Jérusalem, il y a Belgique, cité Goshen. Ezako banda mokolo ya mardi 21 février tikino mokolo ya vendredi na bokambemi ya révérende Clémentine Moulanga Chibangu. Voilà dans la précision elongo la Stéphane Skande pe Nadine Asona. Pour nous de grandes choses, Botou Nanganini et Zabongo grande célébration annuelle 2023 Kuna na église Nouvelle-Jérusalem de Belgique, cité de Goshen Yagombe. Nabo Kambe Miaye Moko, révérende Clémentine Moulanga Chibangu. Du mardi 21 au vendredi 24 février, Mopanye na Milulu Oyo et Kobanda Kosalema de 9h à 12h, école de serviteurs, P de 17h à 19h, plénière pona bana na nzambe nyonso. Et bongo dimanche 26 février nde mukolo ya grande célébration et pa wapi révérende Clémentine Moulanga alobi l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. La bataille tokozala bongo na bishop Jean Chiteya oyo azali évêque surveillant ya église Nouvelle-Jérusalem ya Belgique pe deuxième oratrice ezali moko révérende Clémentine Moulanga Chibangu. Na oyo etali louange pe adoration tokozala bongo maman Micheline Chabani pe groupe le fils de David dans latina invitation oyo epesami pona bana na nzambe nyonso bosengeli koyeba ke baza na programme kitoko ya formation academia bazali koorganize ba formation intégrale ya corps âme pe esprit. Objectif na bango ezali kodote communauté na ba leader oyo bazali compétent pour aider ba contribuer na développement durable bozwa ba différentes filières ya formation na academia baza na sciences bibliques, théologie pastorale, théologie de la mission, leadership, management, entrepreneuriat, sciences du numérique pe anglais. Aussi que certificat ya compétence et kopesa manasuka ya formation yo mutu olingi osala ba formation oyo benga bango na ba numéro oyo kuta
bango na adresse oyo na avenue Chaumba numéro 1 quartier Sosimat en face ya haute cour militaire na commune ya Gombe. Poto malonga pona bala na bino eza bongo Protivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boy alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia na pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elenge na monoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimagate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingiyo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Tozana ba communiqué écologique bolanda lecture na yango. Monsieur John Munyoka azana makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya ndeko na ye frère aîné na bango na kombo ya Mukebai Mulamba Floribert azabungo retraité na Banque Centrale du Congo. Ye akufaki depuis mokolo ya le 14 février 2023 na Belgique. Programme ya matanga ezaboui. Mercredi 22 février 2023, messe ya suffrage ekosalema na avenue 3 Vallées numéro 8B quartier Joli Park commune Yangalema à partir ya ngonga ya 19h. PVE mortuaire ekosalema en mémoire ya défunt kaka le même mercredi. PVE mortuaire ekosalema bongo mokolo ya vendredi 24 février à partir ya ngonga ya 18h. La salle de fête Omera ezwami bongo na avenue Loano en face ya entrée Montfleury. Bokundami eza bongo mokolo ya samedi 25 février après recueillement na salle de fête polyvalente Omera. Ezwami bongo na avenue Loano numéro 10 na ma campagne na quartier Joli Park. Kaite sang o ekomela bato nyonso bayebaki monsieur Mukebai Mulamba Floribert. Papa swalo mawana motema mokona bisate. Papa Raymond Maonso azana makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana pe neveu na bango na kombo ya Hervé Lusekweno oyo akufaki bongo kuna na Angola. Matanga awa na Kinshasa ekosalema boyi. Lundi 20 février 2023, veillée mortuaire na 3e rue numéro 38 quartier Kimbangu na commune ya Kalamu. Mokolo ya mardi 21 février nde bokundami ekosalema kuna na Angola. Tika ete bato nyonso bayebi Hervé Musekweno na papa Raymond Maonso bayoka sango oyo. Papa swalo bozalaki ebele mpona kolanda info ngala journal ya pe mpona pe bosepelaki nango kopesa merci na Francis Kanza Lokoka azalaki bongo na nsima ya kamera. Concours rédactionnel Nadine Asona héritier mapindemi a supervisaki journal oyo. Montage esimama ki epai ya Christian Kengebeni pe Pichu Mansia na coordination ya Stéphane Skandi. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye oko kutango place mosusu te kaka na
CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka mbandaka na kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.